Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Shakira Tieba. Oza mwana ngana binisi. Soko timutu makasi. Na kokase yondi na zokase baninga. Na yebi ata makamba ceinture oyo mo connaît chaque fois de la président pour aza président kufite aza pe kata fédération. Bango ne ba pesa nga ceinture oyo ta que champion du Congo. Soko ya mobali aza wapi. C'est moi la reine chacun na coloniser 4 na minute o ata bobo ingai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu bachanga na bino te pona ko beta bino mabe o nga sibolite o edingwe moto na ngenge o bachenga na lipasa o nani c'est ça bandeko chaki amtetelanga na mtetelati mais abi malgré sibolite anoko na ngana ko beta yi o mezate to welela kaka mukonzi po biso na mboka na biso do ko mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba sibolite ah. La reine Shakira et Yinda qui a koinda. Oh boy, nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit. Je m'appelle Maboko Nzambe. Chaque jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Dit ah, Nobela Bango. Na beti bana miki ya bato ebele ba innocent ya bato. Ah. Bozo kachena na bimisi lobi boye ko chena champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kachia mwa bimaki lobi. Bozo mateke bozo ko exposer bana bato. Mukona obama mtu na ring ezali ah na solo ba na bike gouverneur ya mboka na biso zotala bona l'émission. Bano bachanga na bango moko akufa. Bachanga na bato oyo bato wana mikemike dia na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shadi akutu yo kozonga na cuisine po lambela ka bien o lambela kanani Misa Bendos donc o lambela ka yo ona osala yo na sina na bunda na mwasi te mkolo wana ba histoire ka chekotika lage si boliti na si akana ki mwasi wana bengenge ni champion du Congo c'est Edingo vice champion du Congo ezali Samson na Kananga nyoso batikali bayebi le Congo vote oya za champion du Congo c'est la reine Shakira Katelea ezali ceinture nanga na somba yango te na senga yango te na futela ngombongo te ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira ndabimaki donc na kona posa ya bato oyo bazala mbongo na mboka na biso batela nga kombana Edingwe moto na ngenge ya edi o biso to benga ka icône de la catch naza considérer bino na fierté nyonso ke na ko beta Edingwe salité Shakira Tieba oza mwana ngana binisi yo général yo na ozo banda lelo na yo ka suna kombo général te so na yo ki na oluko tina pale soki na lobi o na lobaka yo lingi osimba lisusu moto na kozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpona ezoyinda tomatisi baeskalier di Edingwe ayebaka ke atia ceinture yango ajete ozo ko ceinture faut ko tiango anje na ebite soki adaye nango be poisa nango nini na minute ceinture oyo nga na yebi Edingwe wala nga na yebi na ngo te po Edingwe na ko beto mabe ngane na ko chaki pour ngai dina icône ya catch si bon va décevoir ngabela bomi catch pour fungure ya catch secret ya catch tout est en ngai Yesu nani lobate
m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle Maboko Yanzambe. Je m'appelle champion local Bandeko. Maboko Yanzambe. Kaka ninga to solanga na ebi ke ko to fanda ki kuno bi e ko zalate o ezalate pona nini c'est wana déjà dit que l'on a fait mais tant ça et fait monsieur ça seul mouton le bail que champion local faut catch congolais tombe ma pe e bandi pe ko tomba ma mais c'est bino ki ngande jésus aller partenaire ba kisha ba TV na bino comme ça ba pe monsieur catch ils a créé c'est mon habitude ça ta ko commission be et c'est une option c'est que catch tout monde. Pourquoi ça l'idéologie tu as la business et si comme on continue tout le monde n'a pas d'émission bon côté ça la pesa bambote trop na bino tout bana tout ya changu donc na bika bongo na utanga maluku sele nini nganda c'est pas ça qui colle les boulas et le bibwa tout en grosso modo changu le sako na bino pena posante ko bakebana ya moamba bana moamba so na tangi changu bona mona ka moamba ngaba matikelemba qui senso bino nyos o mana sima ya nini ya ipende yote ipende université nini campus na sima kuna bino tu na dike tu rende longo lo sako ndenge zalaka e bongo funa bana bumbu so ozuli mete ndanu donc funa mobimba ngoso modo tinda bandal le sako tana katina ngamba kaluka kuna mamona ke na moni lukunga tana moni lukunga bino yo soana lukunga ipene pompage de vo de en grosso modo na bino pe le sako kaka ndenge za kana stima ya kamera bongo na fanda kibongo na Charles leke pe lisusu lelo régie fanda na boko ya nani yemoko mokonzi DG Titelungi ai ndenge na robwa ka bebe bonheur pe patisa beledu kuna côté bat bazale belé si na baki bébé bonheur na yoki omoso ya patisa belé na lobi na ngelo côté mais na baki bébé bonheur na yoki son ya patisa belé de modèle na ngalo papi fala na bi na parler ko to fandi moi to te déranger yango emo mokonzi babi chaîne ba réalisateur mokonzi ko réaliser il ça va bien makasi na bandi ya misa ko bake nous voulons savoir oyo na boyi bino ba obo dongo la ba miso ba mangandi kana la mama fudi na kotanga kombote na boyi right na bandi émission lelo na zanga moko 100% combat na ba osomba crédit to na osomba crédité mais na rappeler bino ko baké na zanga moko ta plateau le dimanche passé na kamera na yamba invité to 100% combat to se ba combat et belé bo sepelaki vraiment ya solo lelo na ndi invité nazanga moko te na mbe invité ebele bongo na bandina ko yamba na yamba ki natanga bakombo e bongo na benga bona sima ti na bandika ko benga bomba moko pour ça la bien nazana maître Puma bote maître champion local maître Puma o dit que o yaka ka o leka mbala moko awa pe okenda libela nzungu na mungwa na nzungu okenda libela nini ka bon to leka na occasion to leka pas mate oko leka na télévision pour ko kumisa loko moko ezanga tina te faut leka na télévision pour ene loko moko ezali mutu ya pona koloba ko leka télévision pona koloba pas mate biso banengo yele loboye na yemete Puma yele loboye oyena makambu na yena makambu très nécessaire na yena makambu ya solo man na yena makambu solo on est koloba na plateau pana yo ai maître Puma aye koloba na plateau pana ngai kasi aye mon côté na moni maître Puma aye accompagné de deux personnes mais accompagné de personnes na bino kotanga ba o bino boye bitanga avec famille ye vraiment pas bateau ba banquier to koleka kaka na mission champion local quand mettre tomate boté mettre tomate. Bonjour monsieur le journaliste. Lelo oh ba beti champion local simbu o beni nzambe ba kwala nete tomate lelo en veste ba paquet le limité. Bon na bandi la plateau na yo yambi ba les disciplinaires imbattables d'Afrique zanga moroté zanga collègue na Issa the King to zanga na président biso Puma Noir donc to zanga présentation officielle ya mon idée to yebo donc le reste d'informations on pas ya président Puma yo so mo ba kwala bo donc poto la sakeno to zanga ba ba poloté bozala kaka batu ya ba poloté ba ndeko na bike ozayo mo côté ozape
na lipasa na yo oyo bobetaka bato baborde boza bino mbale awa napesa mpe mbote mpo aye vraiment alingaka koyeba te mbote mbote Issa the King. Ouais, mbote mingi ndeko na ngai le grand journaliste champion local ayi nasepeli mingi ndenge na pembe na lelo nayebi ke bato mpe basepeli ya mokili esepeli makasi komona Issa the King vraiment elo dalomba abimi na poisa seke danger ezali bien président na ye pembeni ce qui est bien ayi nayebi te liboso tofungola émission nazosenga na régie kuna batela biso komba moko esepelisa biso esala biso bien komba bon régie pesaka na komba ya maître Goldberg ebongo nazonga na plateau totala na maître Goldberg nde nyongonaka kitoko nayebi DG avo. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngo ebembi te Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka après match à 4 Ninja Sikatenda Felili et Bokutane. Quatrième coup de sifflet pour 5, sixième coup de cinquième coup de sifflet. Cinquième coup de sifflet pour Mata Koulousou. Activez les jeux. Belle prise de la part de Goldberg. Ok, activé. Belle prise de la part de Goldberg. Activé. Après ce combat, Malaka de King. Ole kamukanzi na bila kuna boti karingi pembeni. Makacha bora mwa pembeni na baringi bezo kwa prier. Toto masima. Tuta tumi ya ringi makacha bora mwa. Belle prise de la part de Goldberg. Bakache boti karingi pembeni. Boti karingi pembeni. Belle prise de la part de Goldberg. Belle prise de la part de Goldberg. Mettez une table officielle. Mettez une table officielle. Belle prise de la part de Sissa. Makache, botika des zones de pépé na ring. Prise de la part de Sissa. Tombé une, deux, tombé raté. De la part de Sissa, tombé raté. Combat Ezama B. Je m'appelle Maboko ya Nzambe makambo ngo ebembi te Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi
edingo paloli bango na ndenge moke te toleka makambo misusu makambo se ezalaka likambo ya nini baringi te eza likambo ya bakamera moko baofilme estce baofilme bakomba kitoko comprendre wana ezali équipe à Arc-en-Ciel ndenge ndeko filmer ko bakomba wana yango moyo yango propre bongo so même ba image de kana sima biso ba caméra na bien les autres filmer kitoko bongo ezali biso moko ya Arc-en-Ciel yo tunaka malamu est-ce que ba image ba filma ko ba tela ka wana caméra ne filma bango bien bon na fi caméra ya mutute nazongi na mission na ngai lelo na éviter donc muke tozongi esika ya maître Issa de King na ebike yo il faut na zongi lo mingi pona yo vraiment plateau na biso qui marron mingi lelo maître Issa de King na éviter lelo boye l'équipe mobimba boye na compte ya nini ya kanda ya nito boye ko présenter biso ngana ebi komba ya club ne 4 club Kincho Bandal boye na compte ya kolobe makamba Kincho Bandal to boye na kanda parce que na ebi ba bete ko boye ba mpuli boye to yo sentir ya par équipe te champion local wano buki lokota biso ba beta biso te. Nous sommes les disciplinaires imbattables d'Afrique. On est mal à solo. On a qui ne ebi mokili ebi tina poto ba ebi. Mais on dit pour attaquer ceinture wana. Te soko tali combat na mon frère na ebi ke na pona mona combat non dira arbitre se pere sa ebi sota arbitre sa ki makamo motema na elingaki. Bana maiti bazwa ki ceinture wana mote bazaki maki. Kombe si tozali ki likolo ringi ba adversaire bazaki. Kasi soki bugane bo za likoloti. Yo mona bango na likolo bazaki te. Toteli mwana ti bango baza musika esika baza to ebite mais na football kitinga zala na moko ataka te pe zala mafuta na moto silisa loba tango ngai na champion to kiti maître Tomato vice président mouvement tango to kitinga na e na simana mona alibite bengi bato o bango nde bagani nga e komi boye OK ça va to no bani e beva bakonzi bazala ki wana to meke lo ba biso to za ba indiscipliné o le ba lo ba to za ba discipliné e komi to za ba indiscipliné oh, c'est très dangereux. N'a évité place wana. Maître Issa de King. N'a évité tout ça ma claire place wana. Biso c'est lui qui est babaka vidéo. Ngi babaka. Mais na sengi na nga DG na ngai atana vidéo si côté. Mais na lingi na tolo ba place wana malamu. Na pas les arcasos qui déjà le but avec côté le but kati makambo ya wende sango. Mais ce que bino malgré bobike Baki, bapi comment c'est par mais ne fils que sentir ils vont pas la binoté malgré que tu dis que il passe à yo azoya la kiso sentir banoma ki a bourgmestre na kati yote champion ngai so solo baboué non ka bienté solo babu no ka bienté combat esili combat championnat de Kinshasa esili ngai na collègue na ngai maître Tomato to tika likolo ring bango tu bazalaki te bazalaki musika masa o mususu wana oyo abeta ba pa wana na muninga na ya simba ba shema bazalaki musika ngai na champion Tomato tika likolo ring to tika na adversaire azate ni unité totali na public wana loka bandoki to beti ba to le ba kumisa biso ba finga biso alors moi je ne comprends plus je ne sais pas donc na ba français na ba lingani sakana président na éviter tout na nous réaction président ce qui président peut na part na ye a bona ki n'est pas na bi que chaque club a na président na était président à vous bon au moni koloba 4 clubs Kincho Bandal nous zo mona boye ezali 4 clubs ezali club moko ya batama kasi ba beta makate bandana ngai président tina ba club ba star mi ba na na bango pour 4 clubs Kincho Bandal 4 moko bien organisé eza bien organisé au moins organisation na 4 clubs na 4 clubs oyo batu mingi bazali même na ba combat na biso bazalaka un peu contre na moi ranké na kata club oyo concernant ba club bazali awo ozomona monsieur journaliste na kolobete au moni oyo aza pembe na nga oyo star aza pembe na nga King de Issa oyo professeur en anglais c'était licencié en anglais ye atangi na Afrique du Sud ozomona bon oyo aza na kati ya président na bango master en criminologie ye kuna champion tomata auto si sakala mingi auto défendre master na kala mingi donc club oyo club moko ba intellectuel club moko ba ta discipline ozomona alors to club batu ba star ya 4 club di Kincho Bandal ba bunna ba indiscipliné na arbitre na public ndenge moko
ozomona eloko baje basalaki alors ndenge ye ayebi soki bastar batikali na kati ya ring bato babundela bango baza libanda bakimi pourquoi bango bagani fale bazala na ring bato bapoli bazala na se bango bakimaki pourquoi na ye mutu abetaka pa soki asaka na office de route na mosusu waso aza champantien nayebi te bakimaki pourquoi fale bazala wana bakimi ozomona alors okocomprendre te jeu arbitre asalaki bon lokola bakonzi bazalaki wana tanke tozali baintellectuel toya badiscipline tosala boni tondimeli kaka bakonzi bakoloba te wana bondimelaki bakonzi tondimeli kaka mais esili te yo ndimelaki bon lokola bakonzi baza tondimi mais esili te calendrier na biso ezali calendrier ezali match aller ezalaka match retour mpe ezala wana yo nde osenga match wana nga na bi awa toyawa toyokopesana baprogramme toye na champion tolakisa no sentir champion ye wana ya tante ya funa zela na mutuna moko ezali bope mwa programme balobi ke Kinsho Bandan bolekaka 10 personnes te club bobim te wana bakosi mais yo pondi oyo yaki ana Shakira na konta ya club mususu bon voilà tu as bien posé la question nayaka awa naza président awa na 4 club Kinsho Bandan bon ba équipe ba club wana mususu mona organisation na kata club oyo ba club ba balingi pe bazwa pe même organisation net ya biso ba koma lokola biso mais ba bengi yo soko aucune organisation ezala kao aucune discipline aucune intelligence aucune manière au sale mais ba kokite parce que ba message na désordre na tiki bango na zongi te pona longwa te na tiki bango ba continuer na désordre na bango ngaye alors parce papi falozat botela ngai image oyo katia moko yaki awa alobeke okimi pona okokana ba organisation kuna te bon ok na kimi kuna pona zoko organisation kuna te bokoto na kimi ton organisation kato na za na sentir est-ce kuna baza na sentir kuna sentir ezate mais koto na zali sentir ezali est-ce que kebe ba champion même na za rappel vice président na 4 club à la police kuna pe sentir ezali mette tomate yo kolobaka te po na telo combat 5 chantier na yo o ba ndemo beta magi anga ye ngela ngela ton président zolo ba il faut na éviter vraiment c'est là on a la question bien mette tomate 5 chantier à l'équipe awa na plateau alobi ye akomi Gentini o bazaki na nani maître nani tala kombezo ki maloboko maître loboko Jekoko sikoyo na éviter yo okozwa grade nini po Gentini de mukoni ya Kinshasa bon au juste tu as combien de Gentini na Kinshasa moi bon bango combien de Gentini to za ba na kin combien de Jekoko to na kina mi ballon no monyana sont des voyous ya marché à liberté donc bateke o Gentini Jekoko c'est basé bato makasi ndenge collègue na matolo bake banga batika kola ringi bato lokwa ba champion lokwa biso muta simbi titre abeta malokola moyiba mompoli ondini déjà pratiquement impossible mais babo mo la image sentir motuni na modela ki o abeta wati ba coup de tête nani mais moto a gardé sentir pendant 5 ans muta gardé sentir pendant 5 ans 10 ans est-ce que bete ça facile kobete za facilité dans ce qui est azam mobali donc parmi mibali wana za bagarre moni 5 chatena sur likolo zotanga na likolo loboko donc liboko to appelle 5 chantiers to comment la béton badoki chance mingi parce que tu dans qui pèse tête sur la 5 chantiers to comment la béton to comment la béton to comment la béton c'est le cas important c'est donc a badoki chance mingi parce que au moins la 4 ans kokolo wana tant to salaki biso ba konzi mingi ba petisi biso to utiliser ba instrument na biso te mais bazo favoriser ba ko ba utiliser l'instrument la raison pour laquelle bazo mo avantage wana parce que voilà biso ba privé ba pia ba avantage donc ba la simato c'est pas ba konzi na biso na lobaki au même avant combat bazala au milieu du village bazala ni pour bazala ni contre de batika biso to utiliser ba matière na biso ba ko ba utiliser la ba Bolivie s'il vous plaît, bazo benga nga nazo mo batel na bino délai na ko pesa mna accès ya batel air moko na so na likambo be kwa ba tsiki muta zo beta maloko boyibe bampuli ndenge ya beta kilo boko loko boyibe bampuli mettre tomate beta ki mettre le boko loko boyibe bampuli oui on a dit même quand on parle de tomates on voit la sauce on a été né de penser que sauce a comme la journaliste botala vous avez image ce ba ni encore tous après ce ba ni bis encore to lu ko wala ba parler on va lobby dans 5 heures bon ça qui mettre dans 5 heures to qui va parler to comme on va parler na bango
mettre tomate soki ba kumisene ya koma fier Régine a dit que a combat il y a tomate contre combat de 4 tomate de King plus 5 chantiers et le Boko à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Ezina bazonga libanga ya voto na libanga na chéri voto na para yo ça la bête na para yo na chéri yo voilà attention tous passe Nigeria rapidement
makambo ngo ebembi te Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka. Donc à vrai dire na part na ngai en tout cas félicitations Maître Tomato pas bobundi catch américain. On va demander catch congolais bunda maluka ba américain bomoni ma catch malheureusement la caméra a cancel et qui n'a quitté au moins image dans mon so so mon image ya propre c'est qu'il y a bisou so mon il y a des autres monde mbongo c'est qui te des fois qui a battu pour na il fallait qui quand même fédération ça so signe to ya mais toi qui vraiment na signe te que ba kombe zo bunda ma date wana yango to zo ba image ba to mo bomoni mo koko sonda ya bisou bobi qui est propre ya kitoko ndia bisou mo ba image ka sima kuna kitoko ya bisou Maître le King yo moko malo Maître Tomato plutôt boni bisi papa passe attends la king attends papa passe donc yo moko bazala la vérité nani a gagné combat bango to bino bon vérité na lokuta ça na côté té au moins ni vidéo on est là ici qu'est-ce que la kisi banana tiga likolo ya email vidéo za clair hein banana tiga likolo ring au côté 1 2 3 là bon au moins un bon athlète ne se plaint jamais de l'arbitrage donc on comprend donc il faut se plaindre de tout arbitre c'était to bundaki to betaki bango mais banana c'est le kilo mais oui, normalement, quand on parle de tomates, on voit la sauce, il fallait la c'est sauce en ligne. Bon, n'a évité les armes vidéo. Président a le blessé de alors, je crois bien que je crois que bateau combat ya Maître Ladi na Malema tant à arbitre contact na D na le mec a contact na D na ça clair mais on a moni malgré 1 2 troisième malgré Ekiti Ezu mais des fils qui a tapis déjà Ezouaki oh mais tapis Ezouaki c'est que en droit l'arbitre on va arbitre local et là on a epsoni les années moni bateau na ba comme Sanzambe ndenge arbitre a occasionné ba pour ba que ce combat il continue na souka là quand on a explosé pour degré faut penser na ba soldat na ba civil donc des ba ba beta mela en tout cas faire ba kata combat non est-ce que champion il se dit bango nyonso quand ko bango nazo est-ce ils allaient au stiliki na puis au stiliki to pesa no mettre isa de king maloba pe totala to kana no commentaire na ye moko vraiment sincèrement c'est que par rapport à beta mi olo bitumbe bunda ba kine bo beta ki bango parce que le bien do soigner kitoko c'est on a bien beta bino et on peut problème pas bon ninge bo beta ki bango c'est que kanda wana nde ba seli bino contre puis on sentir à vous
Même appel on a biso qui paraté appel les problèmes égalité. Au moins que non besoin ici vidéo nambala. Champion local au moins en vérité molinge ko ba vérité té. C'est pour ça mutu na bango. Ya nga makambo etina ka to debala na place na makambo ndenge wana. C'est que yo za mutu na bango. Ata yo moko. Alors, au biso te besoin ici vidéo ata 10 fois. Mon tingami ka ke noté 3 et contamati. Bon, ngana éviter mettre Issa côté ngana za kaka tout droit pour ngana za kaka simple animateur oyo na okata le quoi juge. Tango kontaka de na ba konté de. Tango coup de tête tout akate na mutu. Na ba ke tout tite to bandela kango. Mais tango tapi donc yo si donc bondimike alibi ka côté 1 2 3 si on va battre le problème alibi tali bo mo wa pressé alibi ke wana ko ni ka monter alibi ka ni bana adversaire ba ça deux personnes veulent aller les mouvements c'est normal trois libo ko wana ke deux personnes ko te mouvement libo ko yango wana deux personnes aller les mouvements va tomber bon ndaki président ka c'est la makambo président ka chef local bon s'il vous plaît votre président akata s'il vous plaît pour la muté manga ekita président ebisa biso et que président est clair na contre été réaction président ezaki s'il vous plaît numéro nezo bengi suki na 32 na suka na omona numéro na ina fungola téléphone pour na bobenga président pesa na réaction na ye et bon moto yo champion local merci mingi pour la parole la kanti basala vidéo pambate pour na rolanda action lekaki na règle na biso na catch tant arbitre tanga ka beta ka 3 fois na tapis et puis tanga zo beta na muta c'est azo remet arbitre zo beta 1 2 3 na katio moko moni a beti 2 fois troisième fois beti te a teboye a commencé à l'exploser ça veut dire que 3 était à makiti moni quand na episio makamone za nini na combat bon to yeba te mo epeto lo babinga zakite parce que tu vas battre beaucoup de ça là match aller mbona oyo kayesu ya tuno mais tu m'as bête arbitre basimba arbitre ma bête arbitre kandande kande les gars nous passe arbitre nous ngazo kena kombe zo kena mabe ekozongela ba direction technique ba masota ba Tyson mais show tout ezongela bango bazela to ezabona di commento utana bango na ba c'est ça moi lobby ezaki que direction technique mais direction technique au moni bato bazali kona baza batamayele mingeza la presse masota ezala DT Tyson baza bango na di Congo bango bon bengi bango baza ba conseiller ba kati to kondiba bazo continuer problème grave réalité et total la sima okomona ndenge combat revanche ezali tokosenga pe bokolana ngo komona ba bacha bisona bango na di Congo ba ne ba ko beta maloko na di Congo wa kala mingi te to uta na di Congo to ozela bango bongo ba ostanti ba ndenge ni tozalaka pe ndenge nini o se ba gagner so bien to yeba na bango bien ngale sadiki aïe avant mission ici là déjà avant de commencer à souka na éviter ceux qui besoin la liste du Congo mais dans autant il y a une liste à bientôt bon ta la liste oyo ngana za ngo ya ba quartier oyo du Congo na éviter ceux qui za pour liste mais liste na euti na ba province ndé batindeli ngango na éviter bolimbisi fédération na profiter par passant ko ba champion local to arc-en-ciel télévision to un problème na mutute ce qui va problème il y a catch ezali bo informaka biso pour na topesa ka information to za biso ba binemité to na problème pena mutute to na kanda mutute et ça la ka bien que tant bozo négliger biso tant to ça les formes ou pas to tombola catch ya Congo bo ça la bongo ezali quoi bozo faut que c'est binomo ko bozo foncer catch et dindanase donc liste bimaki déjà awa mais ngala ke ko zongo na province nini na Katanga et ça la propreté et ça la bien mais na tozo bunda quand même na ngolu na ebike déjà ti longi alobai ke akotombo la catch congolais atana mbongo na été ne fils atana image akopesa pona catch congolais ki liboso tango mutazo sa msala kitoko atalo kwa sponsor au sponsoriser ke mokili e ba catch congolais pe existaka et ça la biso passe on a les on a TV ke ceux qui communiquer les alibos de surtout fédération ceux qui problème les alibos bisaka biso pona isaka bien que batu bazala ba province bazozo
courage à continuer des choses ils comprendre que à canceller ça les forts mon comme beaucoup na catch congolais et avancer en tout cas tout autant la liste bientôt mais na zone sous kolba malobé omboka président na éviter président ouais yebisanga nani na zone mukie kolba ke banda ba athlète na wazo sentir si lelo ata présentation sentir tout monde amolani to éviter ce qui za polani ezaka pour na oyebi ko organiser ba combattre ndé ba kuna non sentir à Jango Kan a autour bunda ba combat ba bundia avec sentir liboso avant liboso ya de Kinshasa avec sentir attente nani ti de Kinshasa ye présentation kaka zéro n'était fausse organisation na yo kaka to eza fausse raison au monde na ebisio ko organiser combat ko organiser te parce que ne sengo biso to pour organiser combat sina ebisa yo tous les mois te nga ko tous la mois to ezali club na nga on a dit président la président na 4 club ils allaient en Ngaï. Puis les autres fonctionnaient en forme. Ah, nous sommes tous les autres. Ils fonctionnaient en forme, ils ont une ceinture. Ah. Club et la police fonctionnent en forme, ils ont une ceinture. Na évité famille à des yozolo bawa, na évité soki awapi. Chaki azuba directeur technique yoki. Bino bo panza temple du soleil. Te bo wana eli 4 club kin show bandal na eli ozotanga wana te. Na eli 4 kin show bandal na lobi. Tu on a des stars à 4 clubs qui sont bandal na champion na biso azali wana dans la ceinture au monde tu bazan nous ba vice champion de Kinshasa après bazan sous ba champion il y a des champions et puis à détenteur la vice champion à ville de Kinshasa voilà détenteur vice champion à ville de Kinshasa ah bon voilà OK ça donc tous un programme ya combat organisateur tout organiser combat yo pose invité pour ça yo le premier journaliste na combat le 10 décembre ah na cette année quand nous pas beaucoup comprenez que Arc-en-Ciel déjà première chaîne de zolo ba catch voilà même beaucoup mais c'est ça c'est comme Messendo Fula to saluer na musika soyez les bienvenus combat wana ya kozala wana pour nous présenter sentir na population c'est bandal au monde bandal qui tamboza eloko moko plus champion tomata sale fort banda ko catch banda ba catcher mine ba bana bandal ba bien ya la sentir mais au moins champion tomato a sali fort a bundi tala sentir mo tavana na pose sentir fort za mobali mutavana ki na mo na bumbwana face la mobali mais champion tomate a quitté ce moment on va sentir à côté on a bandal na bandal qui tombe basé les alors dimanche le 10 décembre on a combat na bandal na terrasse sec à sec alors 14h combat bandi parce que 17h combat c'est pour na match zo betama voilà yenda organisation de l'engai ah au moins tenga mo mais on a organisé ah organisation de l'engai organisation ya ngai mettre pour moi on a organisé la organiser au moins la personne invitation inviter na personne pour ya pour organisateur na organisateur pour on émission on va que le président aussi ah yaka oza ba image nyo yaka oza ba image nyo soko organisateur ya kima ki pas organisateur peut-être bien de soleil bien ti bon place wala na kima kuna ti lo ba organiser comme le combat ata moko te ah kasi bon siko ba panzana ah voilà ce que c'est ça la lisusu club yango moni club yango même ko passe na vice président ba benga ngai club yango na entraînement ba sentir eza kuna mais ba bio il paraît soza na club la police ici yopi ah muto c'est la moto organiser ka moto bongi saka ba benga kai soko ke place ba to bozo na bango na même diapason pour ça la yelo ko ndenge moko ba wana kuna ko ba policier metala même diapason bango to za na bango tilelo ba sentir ezali awa maison mère parce nga na buta parce na zali sentir ezali pe zo continuer pe sentir wana po bet po na bi wa ko meka sentir ko kelete sentir ko tiro to sentir muso to bakisi po yo beta tomato po yo beta tomato to le pango na nga ya njini na ko pesa bino le beau qu'un espace présidentiel qu'on recommande là au président bon la tomate na évité na profiter du sous comme Sabino que club oyo na dit que va te belé ba mona ki na ba WhatsApp na publier que to na ba combat moko fala ki nous voulons savoir na Arc-en-Ciel télévision to ba combat na espace ya moto na le 26 décembre oyo mais via ba match ndenge zo beta mato boy to tutana ba match to pousser yango na janvier na emoni me on soki na 7 ans na yamboka ka déjà na ngabina yambayo donc na yambio allô bonjour maman na ngobena comment là s'il vous plaît comment Gisèle Matutala
Jivel Makitala le sapo na yo. Contribution de Michel. Merci papa. Nani kacha wako mwele nani? Namoni andi kacha na linga mingi. Omoni kacha na linga mingi. Oui. Tomato, The King. Tomate Puma. Tomato. Ngaïe. Tomato, je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Bino bala bandal boye là français. Comment komisanga te? Oh, je l'aime beaucoup, Angaye. Nanya ko le menga sikaite na mta le menga te na shake bon. N'habite. Na rappelé bino ko ba boye. Que combat au teseno yo le 26 décembre na moto. To pusi yango na janvier, mais club oyo lokola yango nde eta mbanga mingi. Na tout ça qui bango na club moko ya Pompani. Il faut pas bunda to mona mpanzo kuna. Banani nde club ya banani nde ya bapomba ya banani nde ko peta ya baninga. Si makuna to ko ya pena ndani ni oyo funa atozolu ke espace to mona ke espace mo mais to ça no ba négociation. Na bi ke mon DG Titelongi ye a déjà branché na makambo yo a trouver le petit espace bien peut le moins funa to kende na Moamba na bi ke na commune ngaba wana juste côté commune ya Kanizaki dato bandaki négociation wana. Je crois bien que mon DG Titelongi ndenga na beta maman que non ye moko ke osolana honorable ingele photo a beta bisoma solo kuna kati kitoko simba kuna to kende nini changu na sima chango to kosala wana zala ngo fédération te biso ta fédération te to kosala za championnat moko na compte ya Arc-en-Ciel télévision to na ya de Kinshasa mobimba pour na te trouver vraiment club ya makasi selon biso wana fédération te selon biso ezate que mutana c'était fédération wana ko binda kuna biso to tala kaka club ya makasi selon Arc-en-Ciel télévision ce qui vous a banani mais to le ka de décembre parce que bomoni déjà ndenge match ebeta match mo ba contre temps bomoni ndé toujours combattre après ce match style to pesa le programme bientôt la makambo c'est en cours et qui malé nazo ngeli sur escamé de tomato. OK albino OK non je l'aime beaucoup pesa la biso nanu makambo ngo ezandenge ni siko pona te na lingi boy avana zonga botela ngai komba moko ya mettre tomato oyo babundaki bangona de king bomoni babetaka et puis tozonga plateau na éviter DG à vous. Bon, na éviter bazoluka ba combat kuna rapide à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo bembide. Titiliongi mokonzi na ngai titiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka. Ezina bezonga libanga yanga voto na libanga na chéri voto na pona yo ça la débute na pona yo na chéri yo
nde makambo yango ebembi te Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka ata yo moko ata bino bundaka na desordre frère olanga bubu et puis obambi ka côté colonel soko fandaki mulangi nayamba kata muto moko yo lozu chance nayamba yo en tout cas minute nange c'est sili mais nayamba ka yo allô mbote mama na mbote comment s'il vous plaît mbote mingi nani mshakese le sapo na yo tomato mbote mingi tomato mbote mingi nalingaka tena makati po mitumbaka tena yuko bandali ye wana espoir la bandali Champion tomato ya biso wana bandali nene obenga pa kumisa ngai ingaye pesa pe ngati la gros bisou il faut que pesa ngati la gros bisou il faut que pesa ngati la gros bisou en tout cas nasukisi wana lelo bolimbisa bapele kote na oyamba komate na ngena pesa 2 minutes mais vu que moi ngunga eza ngunga sho eza te babinga ba 5 personnes na mbi 2 mutu mususu allo mbote mama nango pena komona s'il vous plaît eza ngai tete na fana kitambo na linga pesa mettre na ngai tomato mbote parce que na bitumba za ko aume na bitumba na sete dola linga ye makasi na bitumba tete na kitambo yango wana ye pa lela bino fort mettre tomate lela bino fort na lele makasi bambote ne pere na sete na kata ume la yenda kutongi ebonga na umela te babinga na umela te kaka mettre tomate nda umela nazomona bapele vraiment ndenge bozokota mwa mingi en tout cas boforce kaka bokota en attendant nayamba pe apele oyo allo mbote yayo benga komona s'il vous plaît eza yo bien eza ngate eza nani eza yo donc nayebi ke eza yo mais okanisa eza yo te soki obengi ifo olandaka na tv mpona ntango ozobenga ifo oyebake retour na yo ozwango na tv nga na oyoka yo mais yo okoyoka nga partie ya tv ezosala bien nayambi oyo lisusu allo mbote mama benga komona s'il vous plaît allô Deborah na Ngalema lo sapo na yo contribution de misala lelo naza aposa kotela bakombe edingo kombe edingo moto na ngenge bino bolela michopo nayebi te donc mama Deborah obi comment edingo mais vi que tana biso c'est leki moyen na tia vraiment combat na minute oyo eza te nazozwaka mwa quelques commentaires allo en tout cas bapele ezokote bele soki oyoki daba bino occupé faut appeler muninga nayamba muninga mpona esala bien kaka na 2 appels soki kaka nayambi 2 appels oyo nakoyamba lisusu te nayamba nani moto ya liboso ai natangi message moko komona ngai milari komona milari na monika komona milari bapele ezokote bele allo mbote ya popena komona s'il vous plaît allo komona s'il vous plaît bana bumbu nyonso oh petit Jackie Chan oui petit Jackie contribution de Michel Lelo nakoloba te merci beaucoup petit Jackie n'invité n'avons rappelé que petit Jackie azali vraiment mwana ya maître zombie de Kibambi aldakobe arubotola mettre tomato ceinture wana et makamla bango na kota commenter te dernier appel et puis nakanga téléphone nangai allo
Rachidi, contribution de Michel. Ah, Rachidi. On a dit matin qu'il y a une ligne. Rachidi a dit matin qu'il y a une ligne. N'a pas dit que sur l'émission, Toshite Mouke n'a pas mettre vraiment il a oya kolobate bolimbisi na oyamba isusu mundute awa na appel nanga bobenga na bilo lisusu te. Bobenga te s'il vous plaît. Moi numéro est sur na 773. Moi na yamba ezate parce que bakati na connexion kuna mettre tomato. Ouais. Peste là no position sikoyo ya clair eza ndenge ni to préparation par rapport à bakomba obota eza ndenge. Bon, merci beaucoup. La personne nous bafano batu obenga bambote mingi Gisèle Matutala Mamimena Nisha Valandila et pour Gisèle Matutala mwana ya Gisèle Matutala d'Angola. Moi ça Pembe. Rappelez que j'appelle Mamimena maman pasteur. Qui message n'était pas chapelle local préparer terrain à Zoyakuna. Alors Mamimena maman pasteur na maman bango Léonie Kiezele na baleki na ye bandeko na ye misusu batikali na ba o babuto benga ni Shawalandila tete na mama Lorette souhaité bakiwa bambote bele pona bino wana festival bambote benana mais autres za ko lo basiko ezali kambo ya ceinture ceinture tout d'abord le goza la première ceinture uti ekoti na commune na Bandal tozo dédié on pa ya Patrick Mouyaya yenda za honorable na biso ya Bandalungwa aye ba ke lobby tozo ya na bureau na ye lobby pour ce to bi to na ba bureau ya Bandal bazo ya babiso bien te lobby tozo zala na bureau na yo lobby officiellement tozo e pa na yo tozo présenter au ceinture na biso et puis précisément aza honorable ya ba jeune au commune Bandalungwa tie muteme le dans lobby tozo e pa na bureau notre honorable Patrick Mouya asimbi Bandalungwa mobimba lobby tozo au mona o yamba biso lobby accompagné na ba caméra militaire ancienne un grand complet na grand caméraman na biso azaliawa champion local na Issa de King na président show pour manoir tozala lobby pour na ko présenter yo ceinture côté première fois na commune la Bandalungwa au chef sur maboko pour l'organisation o ya les 10 bona organisation ya les 10 ya ngwana match maboko mabanga na sima mabanga na zonga na vraiment mbangu esika ya maître de Issa de King et puis tokoya ko chiter esika ya toko clôturer esika ya président moko mais mabanga na sima oyo oboko mabanga na yo maître Issa na ebité awa tolobeli makambu ya match ceinture ya par équipe ya de Kinshasa pour perdre yango skoyo préparation eza ndenge nini à vous. Ouais, grand journaliste ndengo lo bana préparation ezala toujours na top parce que catch club qui nous faisait catch mo club mo ya munene o eza représenté par le président la biso président pour moi on sala keto kende liboso organiser kitoko ana ba bureau na muso ya mike lokola ba tete Thérèse ba sala keno moi bilamba ekotaka tolataka moi bien bon côté na pesi bango mbote ana bureau munene ngo moni président pour moi vandiona entraîneur to sa entraînement makasi biso to banga équipe mon côté nde to za boso ndengo lobi ke okobenga équipe ya pompage ya malheur na bango déjà bamuso va benga bango biso 5 to kitele bango na pompage attention ça le cadena za danger et le côté le côté donc les aboué ba entraîneur za makasi musa eza na groupe très bien les 10 toujours démontrer de quoi nous sommes capables catch club Kinshasa to ba toujours très fort la catch ba Kinshasa wa tout le monde a pena ba to ba convaincre bisote ngala komba ko préférer bo lokata ba to ba na poto obengi ba jeune bino na ba shaolin ba sangani na ba beja ba sangani ye choma na ye biko tangela nga choma na lengete ye moko amoni c'est bangi sia amoni c'est nous sommes disciplinaires imbattables d'Afrique ndenge solo ba wana ye moko choma na ye bana poto ba ye noté na Kinshasa bana na basala mabe machine de guerre banda no bako ya akimata ya kate choma na koma soka ye abomba ina kwe beja banda no bako ya kaima Colorado ndenge moko Pamphile du Congo ndenge na poto ku to mo na bino te bois déjà fatigué bambale le mbisi bino alors les 10 étoiles ba komana biso mbala wana o terrain 50 wana ba wana pomme
pomme de terre. Oh, zolo bawana. Ah, kuanga. Ah, tozo le 10 tozo bunda na terrain c'est cassien. Tozala wana toko bunda ba combat toko démontrer de quoi nous sommes capables. Na rappeler les sous pour na koyebisa honorable na biso Patrick Mouya Ekeno lobi tozala kuna. Koto wana biso te tozala pe donc équipe mobimba. Équipe mobimba tozala wana attaque bana bandal mais li na bango ya bandal. Donc, son excellence, quand les alatés, moi, continue n'importe, quand les alatés va faciliter, va tout le monde va s'en aller. Mais c'est un malade. Mais tu as l'ingita Bokekuna, hein? Bolati va m'abattre de King, mettre pour manoir, bête au Mike, il est là qui pour ma donc, bien mon cap à la bino peut mener, bien, n'a moi la saigne, ma recommandation officielle que, Boutabo Moni, mettre Boya. Et ça, moi bien. Maintenant, quand tu étais champion, des présidents Azana bureau na musu sur ma maison et là tu sais biso. Et tu maison t'étais Thérèse et ana kasafu bwana. Na oshi wana ndé là tu sais biso. So li momo na ba multiplication bwana musu do lobby. To sais quand nous rendre facilité biso to mona na boeza kitoko mingi. Oui, nazongina numbango esika ya président parce que minute na biso ba mo serenge kwa minute. Numéro na suki na 670 entre bolimbisi na mo bappel les autres côtés de bolimbisa ngande ma fungoli téléphone na retard parce que tozaki na ba mettre faillite sur la maman bien pour na ba dete ba teloko mo ba pour les faillite ba bete ba pour nini ba sala kinini ba tere mo na bango Tony. Donc président. Ouais. Moi ni le bamoko ya suka ona tout clôture. Bon, la CPRI au moins n'a présent à monopoliser parole té na tiki ba star ba savourer ba lona so yoki bango ba préparation combien zali ngana za organisateur so lo ba mingi té ya so ko kin show banel les alliés très club ya intellectuel et ça ba to ko ba pam ba te ko so na ko n'importe qui a ko wela té bon organisation les alliés belé to za na calendrier ko so biso to pesa ka to boka na no moko ya le 10 au décembre et za na kata terrasse na bandali honorable la biso ministre Patrick Mouya sentir yango to yena ngo za sportif akala yo moko yebi sentir yango photo la so bande ye oyeba kité ce ko yeba que sentir les ali to ya ko la kisa to peso sentir na yo to côté na bandade yo za elia ba jeune bango ba jeune na sentir ya ka to za na biso longo sentir ke liboso ba kombe za na yebisi yo wana ndengi to lobi club eza malamu eza en bonne santé biso ba clé to moni awa bazo baye ko bunana bato azala kao au bateau awa bazo mona se ba beta miming bazo bunda bien te ba clé bazo sanga présent est-ce ko ça l'effort au ben sa bato poto wana ba ya ba ko bunda to bisi ki bango boza la kamera makamba fédération ezali ko yeba ne ko ça les ben sa bato na ba kitawa po betela nga bango bien po bato wana bazeli lokote baze bakosana ba ko mona les deux acteurs baza oyo baza ba star mi bali bazo présenter là nous kin so bana na ba baze batika les bende libanda ah misu bazali baze bele moni plateau na yo ngande côté Isakia baze bele kin so ya band kin so bandal bato bataka espoir ya bandal ils abino membole ka 10 te na et tozali ebele kin so voilà donc cela veut dire quoi na kin so banal to reketa n'importe kacherte so ke kacherte va kacherte moza kon ba condition ezali ba condition na kata kin so banal ke kin sa ba kacherte mais ba kacherte baze bele tout ça plus de 20 kacherte ya condition minute za bobeta milangi ko beta milangi te ça question ya discipline fait là faut la discipline moi papier zali et puis faut en orientation à bien ko yela biso makamba désordre te ko yela biso makamba poudre te bilo côté biso lo to le on a club après le ba na club na kuna te wana te yako yo koti wala yako yo koti wana ba mo club biso zali ngwana c'est ça au moins programme biso ba combat ezali belé ba combat zo contenir horaire programme za monene to ko pesa nyo so sikote mais les 10 yako ko mona ba adversaire ningi ba ko sambo direction technique te ba adversaire to bona na bango direction technique ezali wana c'est ça la classing na saluer na musika DT Tyson DT Mason ta presse direction technique za bango ba dans la liste mais les 10 yo za les premiers journalistes au Benzi chaîne Arc-en-Ciel eya yo ko mona biloko yo ko mona wana na katola songona public ko ganga ah public eko ganga na éviter nazongi mbangu koma pona bopesa quelques mbote to chité na émission na bandi ba mbote na ngai ipa ya maître tomato opesi quelques mbote ipé to chité ko pesa lokwa musicien te pesa vraiment lokwa kache moi 4 5 et pona to styliste bon émission na biso bato to landa mingi ezali nzuzi Jacques Temo na kati ya France Roda Boston na kati ya France Best Ntikidi na Turquie Gisèle Matutala Mami Mena, Maman Pasteur, Léonie Kiezele, Laurette Souhaité Bakiwa, Mère Suprême, Willy Mbale, Maman Moïne Loté, mais moi c'est à Pembe. Après, la Pessimbo n'est pas président Choun, premier Wayambo,
il y a président des présidents à ça là que attendre pour nous fonctionner très kitoko après na petit mboté et pas il y a entraîner langai ou entraîner comme ça le grand catcher quasi smoking na kisoka fortement de Zomontini après pour la robakisa tu peux c'est pas colonel chaque on a président na biso Franck Diongo a kitsa motema pio ceux qui ont des disciplinaires aya marabiso na kimia nyonso tozana pour la sepelisa et puis tozana pour la betele ba traité ba teti ben poli nous sommes les disciplinaires tozana pour la encadrer bango tia dans la ligne donc tu sais na président Franck Diongo ceux qui a moni biso apa ni karaté tozo tselende ba katene la mulongo o amoni gazo bunga nzela abenga ba les disciplinaires ba sepelisa abenga ba les disciplinaires ba sepelisa et na éviter na komiko kende na suka vraiment mbango pe na et pas ya maître Issa de King quelques mots bénéfices pour la touchité na émission Issa la bien à vous. Bon na sepeli mingi na moi ngongo pe singa muke na profiter na pesa mbote na grand modéliste Tete Thérèse maman Tete Thérèse ndaya oya simbi biso na mama bilamba Nathalie pe de Susu et maman Clémentine Kako Nathalie Rachel Bolonge Nathalie bana oyo tozo formé bana makasi batolokola ba Moussa ba Souleymane ba gangi mususu na ba fanatique balanda biso mingi ya trop vraiment na pesi no bambote na lingi bino mingi bozala toujours pour na pour soutenir biso sans oublier des jours pesa biso chance à koleka ko sala biso ba star na ba télévision DGTT. Merci beaucoup Nzambe Abatelo Makasi. En tout cas DGTT merci beaucoup Nzambe Abatelo Makasi pour na chiter l'émission ngai na pesi président Puma quelques mots pour na installer bien ce qui peut président pour pesi mbote pe na chiter na émission ngai na lombango nyoso na vous êtes na otangi la liste vous a calme na chiter na otangi ngo président Puma afu. Ok, nga nazo pesa nazo remercier mingi na bafana biso ya bandal ya kitambo na pesi bino mbote mingi na on bozo soutenir biso champion tomato yewana bo soutenir ya ke bozo sentir ba ko kene pa imoko te e ko sala kaka wana na pesi mbote na batu nyo surtout ya Kinshasa na pesi mbote na fédération mokonza fédération na pesi mbote na mokonza ligue direction technique nyo so ya ligue pe ya fédération na pesi bino mbote na pesi mbote na colonel mo centre ya police judiciaire wazo soutenir na pesi mbote na maison zo ka biye biso ya mama tete mbote mingi pe na pesi mbote mingi na colonel François police scientifique na JP na Sami Ekwaro mbote mingi siko bozali bino nyo surtout bozo boyebi bon président pour mayeyo pour manoir yeyo vrai président wa organisaka na pesi bino mbote no sika bozali merci. Apesi bambote ya to na bino nyoso pona yende a organisaka bino bokasa ya organizate yende organizaka oui pona na kite l'émission na ngana lingina tangi bino quelqu'un na kotanga province nyoso de na kotanga ka 5 provinces dimanche prochain pe na kotanga 5 provinces kito kotanga to 6 provinces nyoso Kinshasa bakatia oyo bakomena te soki bagombi misusu mais oyo bakomenga na sélection awa Kinshasa babani liste du catch participants du catch la première édition du championnat du Congo. Abakomi Fekoka et puis Balobi Kinshasa. Amido Diako. Amido Diako. Okasha Okaka. Okoka. Okasha Okoka. Minzoto Mulembi. Lokamba Okola. Baena Congo central. Kuya Poya Wasiala Njoko de Manjo. Njoko de Manjo. Baena Kasai. Kasai ni. Kasai Kasai central. Ngalamulume Kalaku. Et puis vas-y Kasanda wa Kasanda. Baena Kasai oriental. Maiki Sanku na Kaleka Chimanga. Kasai oriental, Kasai central. Kampunza wa Kampunza. Chimanga Lukusa. Baena Katanga. Jibik Kamwamba. Lukunya Chimbwa. Kalele et puis Kifumbe Mwana Lungi.
lelo tosuki nanu wana na Katanga pe tokomi na suka napesi bango théâtre na mon pasteur Brown Bomalika berger Etienne Bokopolo pe na bosente ya felingo male coutumier ndenge moko vena na Prosper Bakine napesi mon kontinanga itite longi bango théâtre mondete papi fala ya ngwana pe biwote kini na mo en grosso modo Charles Leke soki na teboye de la mine kamba motema ya ciao.